ba constat nyonso maman. Je t'ai regardé, n'a observé comment la manière dont tu gérais les enfants. Le lingue nyonso tout. Et bijou manquait ça. Yo mo po lobi, muninga la ngande aza mabe na makambo. Orotala kaka mu partia muninga alors que la voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans les actualités. La voix du peuple. Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face, Awa, la chaîne Abino, Couleur Télévision, Tam Tam d'Afrique. Ça se passe ici à Kinshasa et puis à Brazzaville, la Couleur Télévision, tous les lundis, vendredi, samedi, dimanche, c'est-à-dire c'est une émission qui passe presque tous les jours. Et je suis très reconnaissant parce que je sens qu'en plein amour, dans Kinshasa, et comme il pensa, je passe plus, surtout ceux qui n'ont pas de makolo, qui sont sur le journal à la vie, n'ont pas de makolo. 3-4 personnes, les gars, ils sont il y a Vérité en face. Merci beaucoup pour la bandero Boyamé à Kinshasa. Je vous signale que c'est un programme qui date depuis 2015. Nous allons découvrir en Mikolo la couleur TV. Donc il y a Kalapé Zali. Vous allez même le voir par rapport à la transformation physique. Et merci Nabino Bandeko Borota la mission na la voix du peuple si tu as bien Bino Bandeko Tobala Nabino aventure depuis 2015 en septembre déjà on est en train d'envisager qu'on célébrer 10 ans il y a la voix du peuple 10 ans il y a Vérité en face en 2025 et tout le monde qui pour célébrer 10 ans et la Vérité en face nous avons lancé cagnotte Moko à la chaîne Abisso. Moutoutignon sur ce qu'on a dit, si la virement, il y a $1. C'est-à-dire $1, et bien tout ça la plateau, et le mot bani pour 10 ans, il y a la Vérité en face. Autant la Vérité en face, c'est peu là, autant depuis 2015, il y a un plateau qui tourne pourquoi parce que ça peut concept sur la Vérité en face, c'est-à-dire au-delà de tout traitement, il y a problème, il y a un conflit, famille, tout ça. Ils ont moi parti musu sur créer à ce camélodini to bana yango ta plateau et qu'on a encore plus kitoko que autres aux alango lelo mais sinon lelo to yé parce que to za na masola au solo là to za na cas à traiter mais to la nana le lema et puis to zo pour redémarrer sur la mission. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons les bien pour la bino. Tout la nanga la gati. Ah, tous en la commune, il y a Lingwala sur l'avenue Kalembelembe. Direction, avant ma direction des amoureux. C'est-à-dire, il y a 24, avenue 24, au côté Kalembelembe, avant ma direction des amoureux. Ils sont les Lupango, ils ont 15 sur 26. Donc, je suis toujours na boye, ils ont 15 sur 26. Dari landanga, ils ont 15 sur 26. So bandi banda awati na suka boye, ils ont 15 sur 25. So ju boye tina suka, dari ledenga. Donc, tina suka boye, ils ont 26. Donc 15 sur 26. Dans la commune, il y a Lingwala, c'est-à-dire au Robeta Flat, au Robeta Résidence, au Robeta Marabuto Lingi. Donc, il y a vente, il y a parcelle Oyo. Tout ce qui est contact, vous contactez Vincent directement. Le numéro, il y a affiché au bas de l'écran. Il y a famille Théo, non. Il faut signer Belé, non. Il y a un individu qui a moko. Le mtazote kango dans sombi et puis marambutu eza déjà complet bobenganga photo sala masolo somba lupango na yo soki po lingi ke ozwa demi to sola rara pona ba prix na ba détail bobenganga to solo pour la référence toza na avenue Kalembelembe soko eli na nenga Wileri
Avobima 24. Dans 24, tu as quoi? Tu as la maison communale, il y a Lingwala, et puis en face, tu as la Sanef. Donc, Banda, à Sanef, tu as la 6e parcelle ou 5e parcelle, si je ne me trompe pas. Et ça va continuer tout droit au Moni, Willery. Donc, espace, il y a bien. Et tout le monde est bien dans le téléphone. Merci. Voilà. Bisotou, tozalaki na pasi ya kolanda souffrance oyo de biso ya mobile ya za osibie injustement à cause ya ba pratique ya mabe oyo mama leki na kena kosala likolo ya téléphone iPhone 9 ne toyokaki. Et je peux vous rassurer que l'encadrement est à makasi en ce moment ba rolandela de biso mobile parce que délivrance et bandaka ndenge balobaka pona retraiter cause. Pour retraiter cause, pour retraiter maladie, il faut voir la cause. Donc, sur la cause dans aux difficultés, mais comme tu y déjà, ici quand il maladie, il y a un comme on dit, partie spirituelle des alliés, partie physique des alliés, groupe Nabiso a vérité en face de s'impliquer, et je pense que dans les jours à venir, nous avons la foi que tout le monde a la famille, le couple en question, parce qu'après, on doit comprendre que c'était sous l'émotion, même à prière, tout ça, mais après, on a des temps vraiment ressourçants, qu'il n'y a que Dieu qui guérit toutes nos maladies. Donc, et puis, c'est par le maîtrisir, il y a Jésus-Christ qui est le lobiso, tous à bonne santé. Donc, ceux qui nous ont embêtés, mais nous avons tout il y a biso tozong qui sera toujours et pas en colo donc il y a une mutabi qui sera biso tant que toza malade donc hôpital même à aller au docteur azaro sala même ba kisi oyo tomelaka soro la ni origine à kisi utaka na nzete utaka na likasa utaka na racine et utaka racine on a nzete na likasa mutasala muzana ne ezara nzambe donc même guérison au to beli on va penser au kisi tout utaka toujours na o nzamba sia kela donc pour la c'est que yeni mutu Aza auteur il y a ma guérison à biso. Les lots parce que tous les sujets mon traité, lui il s'appelle Don King. Don King Azara na Kinshasa Awa. Il nous a contacté parce qu'il a une situation, un cas. Je ne veux pas porter jugement dans l'Ikamnaye, mais la ligne Bisola Bino, Tolanda Toyeba. L'Ikamnini, Don King Azara et le Roni Azara pour ça. Et à la fin, tu vois quelle mesure Bissona Bino tu vas apporter soutien à Bisso. Tout se retrouve juste après pour nous Yamba. Donc, merci. De retour, chers amis téléspectateurs, pour nous Yamba Donking. Mais avant tout, nous allons rappeler Bino Bandoro Borota la Bisso na YouTube que tous les exercices nous sommes tous là pour nous soutenir le programme Oyo. Et puis pour nous vous allez toujours connecté. À chaque fois que tu présentes à chaque fois que tu as une émission en ligne, c'est-à-dire qu'il faut liker l'émission Oyo. Aimer, c'est-à-dire que tu pouce na yo, musapi na yo, c'est comme on dit musapi boy. Et tu peux commentaire, surtout quand tu as un lelo, il y a M. Don King, je pense et je suis convaincu que vous allez moi sujet à débat et aussi un peu na yo muto otalanga oyo ba bon commenter. Sinon, M. Don King, bonjour une fois de plus. Oui, bonjour M. Vincent. En tout cas, nous avons et puis nous avons tellement honoré. Il y a que au-delà de la connaissance, il y a expérience, mais tu t'es décidé aujourd'hui, il y a exposer le problème à Panabiso, tu as mis la vérité en face. M. Don King, il y a les bossos, il faut d'abord expliquer Bisso et le Ronini et Memio a la vérité en face pour qu'à la fin, tu aies Banini et Amusungayo, sur relater Bisso, les Kambo, Oyozalan. En vérité, merci beaucoup vraiment. Et je vous kiffe vraiment beaucoup. Naki Farabino Makasi. Merci. Et parce que il y a l'autre fois, dans la émission, où Massananga Zaki peut souffrir na crise, il y a problème ko izala qui dit na kati ya émission. Par rapport à Koyo Kapé ko ba réaction à ba maman, na ba papa et surtout à pasteur et des filles qui vraiment. Très bien. Et cela m'a poussé vraiment que ngapé na ya et pas na biso a na vérité en face pour que na s'exposer.
Toujours alors. Oui, en réalité, je suis donc King, je travaille quelque part pour un peu se réserver. Ils n'ont pas si nanga, ils n'ont pas si. Parce que ça de l'anzambe bazawa, et Bible zoloba que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En réalité, oui, c'est une femme. Parce que j'ai trouvé au moins les atouts où il y a mon équipé. Mais au moins, comme on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Okay. Donc, il y a un monique qui est moi victime et à Passy. Ça fait 8 ans de mariage. Je suis père de deux enfants. Et là, ça fait 8 ans. Moi, je suis 7 ans et Ami Balé à 5 ans. Il y a Vanina moi si un bijou. Donc, je l'honneur. On a Nora qui est dans le ligne de malam. Et tout va très bien, très bien. Et première année, oui, il fallait que les lots actualité, il faut que moi, si pas mes cacosa là, moi, bah faire pour que tout se ressourcer, moi, malam, il y a un Congo, tout ça, les lots. Je donne mon argent et t'en as payé mbongo et ça dit que non, pas moi, activité. Bandi Loufou, parce qu'il s'est lancé vraiment particulièrement dans maman, bébé, agriculture, blamba, donc tout ça. Mais le comble que, et le souci vraiment est que passe mbongo nanga, bien on surtout objectif autozaiki nango et c'est tourné contre nga. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne vis pas le vrai bijou que j'ai connu. Donc, actuellement, elle n'est pas là. Mais moi, na vivre été. Et pendant les 7 ans, non, une année, oui, c'était un peu bon. Mais le reste des années, vraiment, c'est misère. Mais j'ai tant supporté. Parce que c'est une femme. Oh, il y a monaki. Surtout, na qualité, surtout. Et na moun toza pena bana. Mais le problème est que a commis mingi ko s'occuper na commerce ki nga mobali nae ki bana nae ki foyer nae. Elle sort très tôt le matin. Par contre, le matin, et souvent, nous voyager. Et donc, nous avons un contrôle. Il y a bijouté. Ils ont qui passent. Là, je vous dis, ils ont passé. Je vous dis 8 ans, 7 ans, il y a souffrance. Ou ils ont continué, ils ont qui toujours pénible. Mais en tant qu'homme, j'ai exhorté, Nabanda Koïsa toujours moi si, Nabi, c'est pas bon. Vous avez moi si, à Otalayo, nani obate la biso bana wasi. Moi si nani okolisi na ngayo. Il s'est fait que na komi pe kutu engagé bonne, na vie na nga na loba ke na kolia biloka bonne te. Mais na zwa ya liboso ya ba pe kolamba te. Ils ka passi. Donc passi vraiment. Si tu as sous mais na omona ke continuer mabe. Moi si tu as mais il faut combler ba vide nanga. Na omona ti na zaka célibataire. Donc, moi-même, je me suis dit que non, comme bon sanda, non comme mais je n'arrive pas parce que nous avons la société. Et si on revend non, c'est pénible. Je vous dis, j'ai tant souffert. Mais le comble est que sali pena qui est révolutionné nganaya, que je vivais toujours, nazaki toujours na le lengi wala. Mais il y a son amie, Karine, son nom c'est Karine. Azalaki na mobali nae, mais mobali pas koufaki. Et avant père koufa, bazando vivre dans ma situation moi pénible, pas ces qui m'a cassé. Mais il savait que mobali koufaki, tambala koufi et Bijou me dit que non, elle a besoin aide ou a besoin de Karine ça na se réfugier dans le paradis quelque temps. Nabi non, naebi Karine, naebi pe mobali nae, rien n'empêche à ça aya. Je vous dis, Karine, quand elle est venue, a comblé vide nion surtout. Bon, en fait, la totalité était le coup la moisi na mobali, mais le coup la oyanga bijou, je vous dis, je manquais même ça, intimité angana bijou, hein. Parce que dans la nature, tu as le gauche, droite. Mais moi, je me suis toujours réservé compte tenu à Ranangaï. Mais d'emblée, Karine, elle est venue et Karine a assumé
responsabilité nous surtout ndako. Comment ça? Karine, quand elle est venue à Ndaku, a reçu place aux basalités zalaki à combler. Nazaki on a besoin de bonne thé. Bana ba ok ni pour Karine azana mwana moko ya mobali et ayaki pe kimia ekoti na kati ya ndako. Je me réveille très bien, monique équilibre vraiment dans la kati ya ndako. Quand vous nous parlez d'équilibre, c'est-à-dire quoi? Elle s'occupe de la maison. Oui, elle s'occupe de la maison. Azot c'est à préparer, nion so bongisa. Mais vous voyez, même chemise na lati. Donc Azot s'occuper na nion so. C'est que le contraire n'est pas bijou. C'est-à-dire à combien même n'a qu'on repassé l'eau même qu'on repassé même qu'on se Karine tapé c'est plutôt bijou tapé c'est pour ça simba bilama mobile na ou bien yomoro de jo simba ya bien idée. Bon en fait, moi aussi j'ai touché. J'ai touché parce que mais le col à moi si à senga kinga pe. À senga kino papa king nako na bino t'inquiète azu a salini. Bon nga azu blamba na lati na boaki na panier. Ye Monique na lataki azu s'occuper nango pe abo atindi bana basani ba memele bilamba na nga a sokola. En manger n'en parlons pas. Bana propriété au sentir que l'équilibre propriété nandaku elle fait ce qui est le contraire ya bijou. Il faut toyer basi ou herbal. Et apparence parfois eko tromper biso lelo na maramususu. Je suis victime d'apparence. Bijou, elle me donnait apparence. Servante de Dieu, mais une demi pété que ça la sous gêne ma retraite. Le comble que tangu Karinae a comblé aux acquis vides nion surtout je vous dis il y a bijou. Je me retrouve maintenant. Et bana au sentir que bana pe ba comme na santé à bien équilibre banda ko bela parfois bana ba bela na ba c'est mbula beta ngai na mo bana na hôpital mais yé bijou na lofu. Imaginez. Et Karine quand elle est venue elle a assumé ma responsabilité à moi aussi. Donc, pas de problème dans les années. Le feu Karine Ayaki a eu possession. Puis a eu possession d'anga. Là, je suis clair de vous le dire. A eu possession d'anga. On a comprendre que avant qu'au bas là, normalement, il faut blum se échanger. Tout ça la raté quand il faut un stage. Ngala comment on a comment que yebuntumsuma sananga lo avant au bas là, il faut moi ça botanan. D'ailleurs banane moi c'est botaka. Il faut ailler banane pas bizarre. So moi ça té au kati déjà soit yo bio botate, soit bio sans mamte de tiki. Ya on a ça tous un réseau papa oui ba yo bala na ba ajo alikolo. Parce que moi s'il faut non, je tant souffert. J'ai tant souffert. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous nous dites que vous êtes marié, vous avez un moissinayo qui ne s'occupe pas bien de vous. En termes, il y a foyer. Et il y a son ami qui vient habiter chez vous. Oui. Et où en sommes-nous maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Le problème est que... Parce que là, le but, ok déjà, ok, ouais. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis clair. Je viens là-dessous. Le problème est que, pour le moment, Bijou ne plie avec moi. Parce que, n'a habité à combler ça la nini lisusu. Bijou azana ote, c'est-à-dire? Elle n'est plus à la maison. Tokabwani. Non, mais rôle à moi c'est Zani. Azana rôle mogoté azo jouer pananga. Et pour le moment, je vous dis la vérité, c'est ainsi que je suis venu ici. Pour na loba, na za la l'aise, na za clair. Na za besoin Karine. Donc na lingité na za la mupanzi, na zoé mupanzi na loba boité parfois coupé ça na bani na bé. Mais na lingi na linga qui vraiment c'est pour ça que je me suis dit que je suis venu s'exposer. Pour que à la claire et pas nanga pe sangai à combler vide nangai oh ya combla qui déjà même maintenant elle n'est plus avec moi à la maison hein parce que bakenda kinzela moko na camarade mais j'avais besoin d'elle
à combler vide nanga, à combler ndako nanga, à avoir possession ya vie. Au union surtout na moni azo sala, à komananga officiellement. Et je suis prêt de la marier. On vient de vous suivre religieusement. On a compris, pour ne pas tout se répéter, mais c'est que nous avons un fond et un problème. Okay. Vous avez une femme que vous avez pour Bali, vous avez 8 ans, vous avez mis balai, vous avez un commerce, mais vous avez s'occuper. Et tant que vous avez reproché et pas la bicho, est-ce que vous avez tant il y a que talisa moi si na yo lo lengi ni no linga ki azala tangla bengo dadi parce que marambo yo na bouger qui pene ba pasteur chef, je vous dis, j'ai tant dit naza libo matin na ko décider ka te boete pour na lobate na pesi conseil mbale belé penalobi au quand elle entend hein? Et quand tu la parles, donc, Kimia, Ayoka. Mais tu vois, tu comprends directement que non, elle s'en fout de toi. C'est quoi, raison ni nous y a Sarayo. Alibi na ezarani. Mbongo, yepo na mbongo, famille, faut bon sa famille, faut luka mbongo. Mais moi je me dis nabi, ngai ndemo tu na pesa, mbongo pesa ma bêté. Mais tant qu'on commis déjà na ba fond répartir ba tâche. Assumer sécurité à bana. Épouser une femme, c'est épouser, il y a bonheur, mais on va vivre dans bonheur, papa. Na lobby ne surtout na koi koloba. Si quoi on est entre nous tous sur la rame, basignos sur la rame qui. Monica camarade moi c'est na le Monique yo faut bal. Yo faut comment mbali na. Tala na nous ke ba tango yo bingani obenga au fait na le terme obenga na te mais tango kabwani na mama bijou. Monique a ke Karine Alandi et pour te montrer que Karine sera vandagi wana avandagi pona bijou avandagi te pona. C'est Vincent. Na kato te me na katio. Obi moi c'est nini oyo nga na sani. Na moni. Na ocho lobelo bien awa que non. Je vite compris que non muto malamu pour no balaye, hein. Ils a été que non faut vous année il faut au vana na pour nous comprendre et puis na que na pour balayer. Nga la vani na moi si on dans peu de temps, ne comprendre que moi ça za moi si. Na peu de temps on bana pe na bijou mon a été que tu comme pe na kanso bala bijou azaki bien bijou oui azaki bien mais on s'occupe pe Karine a seigneur mon commerce au bani écoutez moni moi si hein moi ça zana ba tout ezana moni bijou je ne sais pas même le parler comme ça donc ngata naza arrasé de fatigue na eu naza fatigue nanga na uti na musala et quand je rentre et na kanana ba stress nyonso toujours yepo na yezali téléphone na calculatrice na biloko nyonso est-ce imaginez-vous vous comprendre que yenali et Karine quand je viens elle ça ah papa vous avez un souci donc azo s'occuper à de la paix même psychologie na comprendre mais pas non j'ai tant souffert bolo babouete. Bon, nous sommes là, comme j'avais dit, tu es à tes potos juger, tu es au PC Espace, pour total, ici, tu vas apporter conseil. Mais avant tout, tu Lukaki Karine, n'est au PC Ibiso, indice, orientation. Karine est derrière nos murs, tu as côté Karine pour que Oye Bissaye, Ozanango, na monté ma ponaye, et Karine est moura va décider, et à la fin, tu aurais apporter conseil à Ibiso. Merci. Voilà, on la macadam, donc on a 0 mètre donc 0 seconde dans macadam, la Kitiawa. Concession la biso yangoyo, il y a maluku, nzela maluku ne na le barada macadam yangoyo. Pour ça on a baninga, moni muninga yeyo. Azotonga déjà étage na ye. Bandeko mususu bomoni banga rezawa donc tout le monde est en train déjà bato basi basombaki. Bazotonga déjà, donc na le baki ke awa ils ont masolo ya sur masolo ya kimia ils ont to sombi terrain logo yoki ba omko loba o ba yiki ba tout monde ba yiki ko botola patati patata no donc bozomona bandeko kuna zo tunga déjà ko moi bandeko ba tsheba nga kote kuna pe bandeko musu basi bazwaki moi ba espace na bango ebele basi ba tshia bango kuna donc là sur place na ngangi na la sabino quand même bandeko musu baza kuna ba osasa ba misala na bango
Donc, hâtez-vous parce que par besoin qu'elle est déjà. En besoin qu'elle est déjà. Donc, hâtez-vous sur le terrain à Bino. 20 sur 20, $4 500. Vous avez un numéro au bas de l'écran. Vous avez un numéro OYO. Pour changer le système, il y a visite. Et ça, si vous avez une photo quand ça va te belé, non. Si vous avez pris au tini de Runayo, à Voyana, je vais mettre Awa, à Pony Sikanaye. Et après, le terrain à Bisso, nous sommes cadastrés. C'est-à-dire, ils sont sombi terrain par la Bisso. Et là, on a les Arabes à Rotonga. Ah, so sombi terrain, musala osala les Arabes Rotongi na Runayo. So si su Rotonga, ndeko luka livré parcellaire, na niveau ya bureau à cadastre. Donc, il faut ça la mise en valeur. Il y a 2 chambres, matin. Il y a une relation dans un étage. Il y a aussi les sangs. Il y a un niveau de cadastre pour les livrer parcellaire. Parce que les documents sont l'État est bien. Déjà, donc, au foutika, on a aussi acte de vente. Acte de vente, na document ils ont certifié, l'État a reconnaître un numéro. Il y a un numéro cadastre, ils ont confirmé que le pan est commis à eux. Tim coloré soit roya. Donc, il y a qui te raison que mon état fait qui boit biso mon pète au kenda te toza ya biso qui mona liboso. Donc, toza la awa, toza la bino na tamulai. Donc, macadam yango donc mon esiko papa aza otonga, macadam yango itali. Donc, ils ont ma belete, ils ont ngombate, ils ont pété go place moko boye. Il faut soit sous moto, soko komi, il faut soit sous moto boko tanakatite. Donc, macadam to linga mi na macadam. Donc, macadam, ils ont soko balou qui boye macadam. Donc, ils ont siga malamu, oyo, ils ont continué à talis na bandeko na basumbi baso mutu kwa ngwa nezo lika, mitu kwa ngwa nezo lika. Donc, ils ont penza na esika ya malamu awa na quartier village Matongé. Maman Karine, une fois de plus, bonjour. Bonjour, papa. En tout cas, tu pécio le sou, merci. N'engé ou acceptaki. Ne te observe que tout ça là surprise. Moko, ils ont mutu moko aye bio, ils ont posa à solana yo et ou accepté. Et je pense que moto aza liboso na yo ou yebiye. Oui, na yebiye. Azam ba mninga nanga bijou. Ba la camarade na yo. Oui. Aïssi biso pe que papa a été rotika biso. Oui. Mbali nanga uti okufa. Akufaki et bah on est babombi pendant moi tamulai pendant que oui, tant mbali nanga akufaki esaki ke mbongo garantie eza sauté. Lokwa to botaki ne mwana moko yango esaki ke lokola matata ezaki na famille ni na kindo vendre pas moninga nanga bijou. OK, bah mbaki bien. Oui. Vous êtes très à l'aise. Oui. Et vous avez information ya makambo komelie na mobali na ye. Oui, nayebi ke baza moi ba discussion moi sans mobali ka ninga ezalaka. Ni nayebi mais sous totali bien na pesa faute pas moninga na ngana nayebi penza makambo na bango pona bando vana na ndako na bango. Sous totali bien na bando pesa moninga na ba conseil ya makambo bando leka entre deux couples. Nayebi moninga na ngande a fautif. Ozo reprocher ou reprocher à mingi ningi. Mingi. Et là on est ozo mona que dans ceux qui le baza sont ensemble était pour na yo moto a sali waza na erreur eza moninga na yo. Oui. Et là on est reprocher nini ya mabe azo sala personnellement pour na yo constater qui était que camarade. Makambo ebele ndeti ba makambo ya ozwa penza so mobali na ye abandaki kozwa te. Ezaki ngambu na bando sala nyonso ndeti etake mwasi na kati ya ndako. Oui. Tellement naza mwasi na mona moninga na nga azaki na ba occupation na ye ko voyager nde na talaki ke lokwa za mobali ne na ba ni mibale ne na bandaki kozwa soin na bango. Kolamba kosama nyonso ko repasser bilamba mobali na ye etake moninga na ngai. Mais si autant ozo sala ngo bongo quand même ozaki ozo peta ya otalisa pe moninga na yo et rôle na nini sengela sala ni balo ozo sala carte pour combler mais ozaki pe ko apporter conseil etant que mon camarade. Bon ngana bando sala ngona idée etant que moninga na nga na bandaki ko talisa etant que biso mibale ke ninga moni pe ndenge ozo sala boye ozo tika foyer non ce n'est pas bien il faut olandela foyer na yo nga pe nazaki na foyer na nga etant que mobala kufi mais yo pe il faut ça l'effort o bandolandela foyer tout ça na ba conseil. Et alors sikoyo aza
azongi pas la bango est-ce que ça a eu conscience wana quand alcool que azo reconnaître que ça m'a beto azana nuka na esprit wana ka ya moi ko boudé mobile ndenge za toujours ce bas pas moi ça me va quand même bon ndeti côté wana aza moninga nanga tozalaka na ye napesaki conseil aza mutu ayoka mbala moko te ndenge likambo ekomeli conséquence nde bakabwani nayebi ke baa na baproblème nayebi ke bakofanda bakosolola mais na continuaka toujours kopesa baconseil mpona likambo mobali ne mpo nga nasepelaka bazala bango mibale babebana te bakabwana te lokola si baboti bana na kati souhait na yo eza nini bazongana oui mais aza moninga na ngai fo bazongana bana baa na kati esi baboti bana mibale oui bon raison tobengiselaki yo awa ezalaki parce que monsieur Doking azalaki na posa ya kosola na yo monsieur Doking nakolinga te na zwa maloba na yo mama Karine ye liboso na yo yebisa ye eloko obengiseli awa. Bon, Madame Karine. Oui, papa. J'espère que tu me connais, oui, bien, très bien. Nazamo, on a la pena clair, pénètre envers toi. Je suis un homme. Naïba mobali nayo, penaïbi situation, ce qui s'est passé. Le problème est que au vivre nanga, akati andako ibike est-ce que nasala oyo mabe moko akati andako na loba mabe te problème eza te ozala nanga bien. OK. Vraiment absence ya bijou na 6 mois oyo tovanda na yo. Je te le dis la vérité, au combler vraiment ba vie de nous surtout ya bijou. Kosokolanga bilamba chemise tu t'en souviens eza yo mutu aurait passé ki yango kosokolanga bilamba ozo repasser bana dernièrement mwana ota kobela yo mutu asima ki sécurité na par rapport au hôpital et bijou n'était pas là. Karine, en réalité on dit souvent l'amour pour mûrir exige le temps. Le temps d'aimer, le temps de se faire aimer. Pourquoi je dis ça? Le problème est que na pas si oyonga na otu oyoka. Na moni sou pas si tétan na moni présence na. Là je te dis clairement, sincèrement, tu es une femme. Et aujourd'hui, même si nous sommes toi, moi je le dirais que non, toi tu es une femme. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi si, mais moi cité. C'est celle ce que moi j'avais. On a ça qui n'a pas bijou. On a mérité. Mais toi tu mérites. Tu sais comment s'occuper des enfants. Comment s'occuper même de mon bali. Je t'ai observé. Et oyini singai nakoloba oyini singai basi misusu pour que na loba la bijouté parce que là je te dis je suis clair et net devant toi. En réalité, je manque de mots pour te le dire, pour s'exprimer. Mais le vrai sujet on a na lengezani. Maman au combler ndengo combla qui vide wana na lingi tena tika yo mopanzi naza besoin que yo ozala pembe nanga ozala osa soutien nangai au soutenir nangai. Je sais que non tu es une chrétienne. Bible zoloba bien que non il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon motoro ngai mobali nazali so nazanga moko eza moi pasi. Ina sengi na yo loko a mwasi ozala pembe nangai. olobi na yo nayoki mais nakoki kosala yango te bijou amoninga na ngai so nasali yango eza mabe makasi
na kokosala yango te so nasala eza lokola na bomi bijou bwana baproblème nakoya kokota na makambo na bino te nakoki koya kobebisa relation oyo ngai na bijou tobanda te mpo na yo. Karine, s'il te plaît, est-ce que yo ozo comprendre rôle nini yo jouer na kati ya scène na vie nanga? Hein, madame? Madame, rôle yo jouer na kati ya scène na vie nanga, c'est tellement capital, madame. Là, je te dis, nakoki osala yango te. Yo kanga na ebisi. Nakosala yango te, eloko yo ozosenga nga nakokosala yango te. Na vie nanga no na linga mobala moninga te. Non, écoute. Écoute, c'est un peu différent de ce que tu entres aux dans concept na yo. Omoni eloko sala, omoni nga lelo, na ko comprendre que na zaki bien te. Et ils a yonde muto démontrer nga vraiment que pour lelo bijou azala na libanda porte. Ils a yonde muto pousser que na bimisa bijou libanda. Madame, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Maman, kozanga yo na kokate. Pourquoi? Parce que yo comblé déjà ovanda ki na ngai na temps au muno soki na bandaki kosala na répéter soki na bandaki kosala makambo wana pona taki bijou andeko na nga na bandaki konikela bilamba na repasser yo na s'occuper na bana eloko yo osenga nga wana nakoki osala ngoti na osala yango te nakoki oza mwasi na wata mokie te. Écoute, mabe eza nini hein ngana yo mbala zate nazo botola yo pa mobali te hein bijou ezali conduite na ye ya mabe oyo ke yo prouver ngai que oza mwasi ya malamu. Je vis ça, na sali ba constant nyonso maman, je t'ai regardé na observé yo comment la manière dont tu gérais les enfants le lenge nyonso tout et bijou manquait ça. Bijou azana ba qualité wana te. Si nazoloba ki nakoki kosala yango te ozo comprendre ka te hein nakoki osala yango te yo lingi ngana kabwana bijou likolo na yo. Madame, s'il te plaît, n'habitez que non yo kabwana encore hein bijou soit la vie na ye aibi comment ko définir en côté et toi tu veux maintenant ko gâcher vie na yo par rapport à kapon amitié na bino na bijou, c'est ça? Hein? C'est sa vie. Oh, esa vie naïe. Toi, tu dois maintenant saisir une autre opportunité. Maman, oh, lelo esa cadeau. Hein? Lobby, tu es bien noté. Moi, je te dis aujourd'hui, sincèrement. Conseil, on a opé ça yo. Tambola nanu, ozo abasi nsusu. Ngana muninga mwasi na. Esimbate. Esimbate. Nakoki osala ngote. Nga to banana bijou na bomwana bijou meminga to vana na ndako nayo mais na modèle to zalaka na ndenge pe yo kipanga na ko sala ngote. Maman, est-ce que oyebite que nzambe ne mutu après disaki makambano surtout nzambe ne mutu abongisa a planifier ayeba kike okozala lelo boye lelo pe comme boye lelo pe ngai lelo na kozala boye. Tout ça a été déjà prédit par nzambe abongisa déjà nyonso. Ma sœur, s'il te plaît, na bolingwa nzambe. Hein? On a besoin de combler. Au combler déjà. Lelo, elle est déjà dehors dans ma vie, à Vinanga. Pe ata bossa igno surtout. Là, je vous dis, bijou ne rentre plus chez moi. Aromeka katel ko yaka pananga. Et là, je te l'ai dit. Et moi, je te l'ai dit aujourd'hui que non, je t'aime. Naza a besoin. Au comble Vinanga. S'il te plaît, maman. Oui, pour une salle loco, je me suis exposé. Naza a besoin. Au contrôler Vinanga. Parce que tu l'as déjà fait. S'il te plaît, Karine. Monsieur Donking. Ouais. Je vous avais dit déjà dès le début que tu as porté jugement na ba émotion na yo, na ba sentiment za ko éprouver. Surtout ceux qui te qui na nous maman na biso Karine. Mais vous ne pensez pas que votre choix est un peu égoïste? C'est-à-dire que aux autres la plus égaux, aux autres la ka yo, aux autres la plus yo, aux la bien, aux la moi si bien, à occuper au bien,
akokipe bana bien, akolandela bien, tout ça. Yo kaka. Bongo, tali mupanzi te, biloko nino ko créer na sima. Nani Karine oya libala moko yo arozane na kimia te, arobeba na batu, arobima ingrate, muninga bomi yo na ndako na ye okufeli mobali, yo ozu mobali na ye. Ça, je sais un peu à vraiment humilier du village, c'est-à-dire que ceux qui ont moni que Karine a moi si à malamu pour na yo. Et bon si Karine a osala nani pa ya to benga ka ex na yo déjà. Eza question à cause de la nani te pas mon tout. Problème est nini. Et les gens aujourd'hui ba tout plus mingi beaucoup par rapport à au bayoki. Moi bi que cause un problème ya battu belino surtout na mokili. Mais so un problème na nzambe ne likamu. Je suis juste devant Dieu. Na sali bijou ma bête. Na sali ma bête. Donc veut dire que o pe na sala oyo eza ma bête. Ce qui n'a ngambu na bango aza juste ye aza sembo alingi ngai te. A préféré ngai te. A sali ngai lo mo te pour que ngai na tombe victime na bolingo na ye. Mais ngai nde mutu na sali choix na ngai pa na ye. C'est pas bino bolingo classé wana c'est injuste. Ce qui y a koloba wana nzambe nde mutu ata balobeli ye mabeba bambie mabanga. Karine, là je te dis encore, ata balobeli yo ke yo lingi mobali ya camarade na yo. Moi je te dis ekokoma yo longité apo lingi yete ngane muna lingi. Et siko lelo so nzamba bongisa ki yango. Siko totiki ye atika libongo. Bala soute. Ngai soko zaki opportunité finale ya vie na ngane mna bala. Et siko totiki natika ye kasi. Ye wana kuna za malheureuse pour na bala ngana ozongelete. Atika li ye patika la ka bongo. Siko tozo créer population lelo ba basi akoma asa kindumba. Donc atiki yo lelo mobala posani lelo boye pembe na yo alingi yo boyi. Bon, c'est quoi vie na yo komene ndengeni. Maman Karine, je pense que dans Tobanino Lisolo, oyebisingai que Yomoko osa consciente que fautif na likambo ya libala ya moninga na yo na papa Don King eza moninga na yo. Oui. À tel point que yone mutugoma ko combler même vide wana. Et puis au talisi biso quand on ngoza koloba que déjà la biso na tango lobi que moninga na yo c'est comme si azo reconnaître était erreur na ye vis-à-vis à mobali na ye. Parce que moi au mobali a bengani a boyi a lobi zonga pa na bino moi je suis dans la souci mobali na ye a okendete. Soki aza penza na bolunga mobali na ye akoluka nini akosala po abongisa soki mpe azongi epa na bango famille to bato baza zingazinga ne bakotalisa ye importance ya libala. Mais soki mwasi akei na ye c'est que ye mpe aza na ye susu na intérêt na libala wana te. Soki mpe ezalaki mpe destin esengaki makambo nyonso esalama boye mpo lelo yo ose retrouve mwasi na ye yo moko mpo lobi muninga la ngande aza mabe na makambo. Okotala kaka partir muninga alors que beaucoup vivre peu bonheur bino mibale. Papa, na boyi te muninga na ngaza mabe. Aza mabe te me makamba bandaki kosala kozwa swa mobali. Yango epoussé mobali ya aboya ye. Mobali na ye aboya ye. Mais na nga Karine. Ata ba makambo na bango na koki olinga ete. Décision na ngang wana na kolinga ete wana ya makambo na bango na olinga ete na préférer mobali mususu me ete bakoma lokwa famille bakoma ndeko bakoma nyonso ya ngai na koko olinga ete. On se retrouve juste après. Merci. Voilà. Vincent Chiluizi, naza liboso ya parcelle au bomoni na telemi. Toza bongo na veni Mokonzo 51 na commune ya Ngalema. Plus précisément na
quartier babengaka na Brikine, c'est-à-dire tobengaka Brikine. Soko outi magasin aujourd'hui avenue à tourisme. Si on comme ici qu'on a zali na voiture, c'est moins de 15 minutes. Donc chose dans le magasin, aux en la voiture, vous les appelez Oko Mati et si kanaza, ils ont moins de 15 minutes. Là devant parcelle Oyo, na ligne d'abord avant d'avoir la parcelle, tout l'exabino détail important. Détail important, ils allaient bomoni balabala Oyo, ils allaient balabala Oyo bomoni za na Macadam, soko Mati likolo boye, obima na grande route ya tourisme net lobby, tourisme ezali nzela outi na magasin. Donc, soko bimi boye na makolo, c'est moins de 3 minutes pour mona Macadam ya grande route. Donc, nzela eza soko ye tout droit oyo kota na lopango. Lopango ezali 16 sur 16. Lopango ezali 16 sur 16 donc ebandi awa et suki aussi ko moni couleur ya jaune wana. Lopango yo tozo kota na kati poto solola, toza na 2 maisons awa. Na C toza bongo na ndako eza 2 chambres, salon, cuisine, magasin et chambre moko ba benga la chambre ba parents eza na douche na kati dans salle de bain na kati et puis douche mususu salle de bain mususu eza na couloir pour na ba visiteurs et puis na bana et puis toza na magasin na kati et likolo toza bongo na 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et puis 2 salles de bain. Comme on a dit, chambre ya ba parents dans la salle de bain on peut mususu eza na salle de bain na couloir. Awa ezali bongo cuisine oyo batu ya likolo puis batu ya likolo ba utilisaka. Et puis to baluki na sima. Awa na sima toza pe na toilette moko oyo eza etongami. Voilà. Donc eza douche na toilette. Peut-être aux la bana misala, peut-être aux la visiteurs au bakoko kota na ba douche na ote, ya ba talibanda pe ezali eza commun, eza pour na les 2 locataires. Et puis na sima awa to tikiango na sima awa, aux na espace mususu libre eza awa. Kouri peut organiser moi anniversaire na yo, kouri peut organiser moi temps na yo, peut-être tout le monde ça la lecture na yo za pour ça ici ka moura kimia, kouri enfin na no pe awa. Et oyo tana loba yi solo ya douche ya batu ya C oyo eza ndeur ya oya ba parents dari tout ça s'il vous plaît ezali bongo awa eza bongo awa ezali donc muta na kati ya ndako ya C barubi mati awa na simawa voilà et puis awa ezali dépôt, c'est-à-dire que kosomba babiloko na yo basaka makala na yo bamatuka babiloko tout ce qui est au moins que kokota na ndako te et kokota awa eza pona locataire o aza na premier niveau mais oya mutu ya locataire oya nini dépôt ya monase eza bongo soko baluki boye. Donc voilà un peu lopango oyo na yako beta mino lisolo dari tozonga liboso poto solo ngo bien tozonga liboso. Dans un détail moko très important dans la Sabino, très important. Courant ezali, ma ezali, courant ezali, ma ezali. Donc tous attendent un souci moko te awa. Et puis au-delà ya ma ya régie des eaux, tous attendent ma ya source. Awa bomoni, les a ma ya source. Donc on a pour ça vous tous ça la forage parce que vous avez déjà la ma no source. Vous a ma moko vraiment kitoko. Bande kolanga na yo betamno du solo ya lopango. Bino batoza partout aux Otalanga. Le pango avec tout ce que je viens de vous montrer, vous avez que tout essayer tongami. Donc, au yemba la moko, au sombi yango, au kuti déjà basi basali lio nyonso. Soko rotia ba locataire kaka yo. Soki pe osala ngo Airbnb kaka yo. Soko osala ngo Airbnb yo pe kaka. Soki pe oyomo oya vendre yo kaka. Mais l'avantage c'est que c'est déjà construit. C'est propre d'Aril Yaraboye. Pendant la Sabango, ba place nyonso. Ala moni pe ba locataire baza bazo ça moi ba matembele na bango. Donc bazo ça matembele na bango donc tout
eza déjà construit. Donc voilà. La parcelle revient na mbongo moko ya bien. Mais pour yeba mbongo yango, il faut benganga na numéro au moni dimi na C à écran. Benganga Vincent, je suis le contact direct pour na osomba le pango oyo na primo ya malamu. Je précise, tous dans la commune ya Ngalema, na quartier Brikin, non loin il y a magasin. Sur la grande route, il y a tourisme, sur le côté, ça n'a même pas 3 minutes. Dans Moutouka, tout est Rokota. Il y a C, il y a l'icolo, Jeep, tout est Rokota, moto, vélo, Rokota. Et puis, ils ont tout presque koto, il y a bien. Courant, Eza, Maïza. Donc, et puis, un aspect encore très important dans l'NAP Sabino, c'est que ils ont le pan où il y a famille. Pour ma part, en famille, des fois, tous en abat, tout bang, il a oh non, faut. Il y a signé, au télé kaboro signé, non. Au isa le pan où il y a mutu moko. C'est-à-dire que vous allez traiter, aux sommango directement, pas à mutuye moko. Donc tu lui verses son argent, lui il reçoit et puis vous remet tous les documents, enregistrement, maramu tout, et ça vraiment correct. Vous voyez que je suis Vincent dans côté de Kamboussé que na 8 ans dans Hollandais. Donc voilà, le pan où tu es au lac Sabino et en Moyo, Bobin Vincent pour d'autres détails et puis pour la prix. Et ça prix m'aura bien. OCP là. Merci. Merci Cordon pour la parole. Merci P. Naonya Sobalanda Abisso. Maman Abisso Karine, vraiment coup de chapeau. Coup de chapeau, basi aboye basé belete. Et puis ba camarade aboye baza et belete. Il y a quoi agir lokola yo ou agir vraiment. En tout cas, na félicité yo. Wana za famille na yo. Famille na yo, ça pratiquement impossible. Okoko lingaye parce que lelo soyo lingiye ozale résister na libala wana et bando za la problème sur problème mutu batu nyonso bando chola yo batu nyonso bando critiquer yo batu nyonso bando loba pona yo bando loba basunga mutu na vite mwana basungiye camarade asungiye aye abalukeli camarade en tout cas ozo réfléchir vraiment coup de chapeau ma chérie. Place nazalaki na oki bien moko nabi en tout cas na Congo basi aboye basé belete boza et belete chérie coup de chapeau basé belete c'est ta sœur bijou wana c'est ta sœur asa famille na yo ayambi yo na ndaku alalisi yo apesi yo kopa mai en tout cas ma chérie en tout cas na félicité yo basé belete ya osala ke o loko o agir et là qu'on a agir et puis au lobby na katia motema eza famille nanga na koko décevoir bijouté aza famille nanga na koko linga papa donc kinte papa nanga au lobby na de vue na on est bandelier loba c'est lui qui trouve une bonne femme trouve les meilleurs papa nanga moi si yango basi nyonso pété basi nyonso té eza na basi mususu ayaka aza na comportement na ye eza na moi si mususu baza malamu. Et dans ce cas en général, biso basi tolin ko abiser pe mingi. So papa pesi yo gauche, tolin to zona droite. Et ça li soumouté aux la femme d'affaires. Et ça li soumouté au bakisa un plus dans ndako. Yango esa la ke ba papa bo yo pesa biso to débrouiller. Yango esa la ke papa pe ba bo yo pesa to ça mouvement. So ki papa pesi yo obibo débrouiller bo do ça ba navette ou ba do ko voyager yo lin ko abiser. Ta se ya ko débrouiller da se ya ko luka to komi ko abiser. Non. Oh eza nege za ka l'époque à kalaté ba maman na biso lele komi moi si peso ki azo batsa un plus na ndako ezo sala bien ezo sala équilibre na ndako siko ba mibal ba pesa biso sous tes chances au débrouiller ba pesa biso chance to lukate parce que to ça ba bêtise dans ça au débrouiller ma chérie occuper ndako te pourquoi ndako na yo tant on a des femmes mariées qui pe ndako na yo zo ba responsabilité ndako na yo s'occuper na bana na yo yango ndeza mariage est à facilité mariage est à facilité faut qu'on réfléchisse tant on a un mariage ozo yeba nini nga za femme mariée naza homme marié et donc on dit na ko sala pour couple na ngeke kende liboso tu vois c'est pas facile ba te belé ba hotelengana libala eza pas si ma chérie nazo ngiso papa nanga donking papa na kinyo yo basi bazé belé papa nanga okanga mika na Karine makasi bolikamni papa luka mwasi mususu sorry pardon papa
luka mwasi mususu zwa courage ya koluka basi baze belé basi bazo leka tika relation oyo eza malamu koluka la relation makambute koluka la Karine makambute tika ya vanda na relation na ye o ezake à réfléchir à raisonner place mo ba edanga na ko tia mutu place mo ba edanga na kopa mai na en plus ye mote na mwana papa toza batuko toza la batu les hommes pourquoi yango ezalaka songa na ye na mwana nga na libala yo mobali olinga wa abize na ye so na ye na petite sœur na nga okolinga wa abize na ye mais yo so ye na ba na yo ba jeune garçon na bokola bango tina suka na osabu zoba te mais ka yanga mwasi nde okosaka na ye yanga mwasi nde osabu zoba pourquoi mibali boza boye pona ni papa na nga na ndenga mabete papa donc papa na nga zwa courage luka mwasi mususu merci. Merci Cordon. Merci na bao nyonso batala biso. Basepelaka kolanda émission ya vérité en face. En tout cas na pesi bino bambote belé. Nzamba lola mona bino. Eloko na koluka koloba na poko alelo. Biso basi vraiment biso basi eza problème très sérieux. Moko ba mibali to pesa bango ba raison na bango tango amoni ke mwasi atangi mingi akende kosala na bureau amoni boye atali soki mwasi akei na bureau en tout cas ba oyo ba lekinga pe bakokende kolingai moye pe andima mwasi wana sala ezate pe soki ba atali alobi te nazwa ta mbongo abanda ta kosala ba voyage abanda koteka aye kotala na kati ya ba voyage wana kokutana na ba relation moko boye peut-être pito pa lekoti na kati ya ndako bakokoza na raison bapesi yo kali dusu mukie obosani ndako na yo obosani bana obosani kokombola ndaku obosani okomi kaka tongo etani osimba nzela yo wana na kokende koteka eza mawa mingi biso basi pona nini ondimaki libala pona nini osepelaki kokende kolingana na mobali wana tango yo lingani po balobaka ke libala eza kitunga oyo mutu amayele amemi soki omoni ke yo za na mayele te soki omoni ke yo kokoka te pona nini kokende na libala pona kotungisa ba mémoire ya mobali yo za na ye yango nde omoni ke mobali mususu ti lelo mibali wana baza baboyaka basi na bango basala mibali mususu baboyaka basi basala baboyaka basi bateka baboyaka nyonso balobi namonaka yo zala rideau ya ndako pona nini eza na basi mususu babebisaka bamakambo ebele tango mobali mususu amoni yango azongeli siko oyo aye na kati ya ndako nzoka nde oyo pe oyo aye wana kokozala na comportement lokola ya moninga na ye wana te abebiseli ye pe oyo aye likambo eza mawa petro papa basi siko soki mwana mwasi Karine mobali akufaka te azalaka epa na ye ou bien mobali akufi aye na ndako na yo te olingaki omonela ye wapi ça veut dire obando sepela na ye avant malgré azosalisa yo azosala esika mwasi na yo alingaki kosuka alingaki asala ye aye kobakisa asaleli yo siko mayele na yo nyonso ekomi kaka epa mwasi wana ndenge nini yo oyebi ke ntango ye aza na kati ya ndako wana azosalela yo le temps ke mwasi na yo aza na temps ya kosala ngo te ndenge nini ozoyeba ke ntango wana kobala ye akobanda kokontinue kosala lisusu bolamu wana oyebi te ke akokobaluka alobi na bandaki kosala pona kozwa place ya kofanda na bandaki kosala ngo parce que nazalaki na mwana na ngai nazalaki na boye yo ye komikotisa nga pe naza lokola ye akoluka pe asala akoluka pe ateka papa pasola nzela mosusu soki oboyaki bijou likolo ya Karine osali erreur pasola nzela mosusu luka mwasi mosusu soki omoni ke bijou azokoka te
mais soki pe olingi bijou kozongisa bijou parce que libala ezalaka ya bato mibale te famille pe ezali ofandisi famille ya bijou ofandisi famille na yo tala libala na biso lobaki ezala libala ya katofanda mais soki ezali libala ya katofanda te okosala nini ofandisa de famille tala mwana na bino tala boye tala boye tala boye ntango bakopesa conseil akontinue na yango te là ça va okoki kopasola nzela mosusu mais ofandisi famille te obengani obia ye akei obandi koluka kozwa camarade ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Maman Karine, merci beaucoup. Zalaka kandenge ozali wana kanga motema mobali ya malonga koya na mvina kolanda yete. Merci Cordo pour la parole et merci na ba fidèle na biso toujours vous êtes toujours présent na biso. Contribution nanga na problème alelo na olobaka kana batuke là to sala engagement to bala ka mariage te to bala rande biso donc ça dit bala muto olinga o ça dit mwasi bala mobali na yo mobali pe bala mwasi na yo bala mingi mariage za kombo. Pourquoi on le dit bongo parce que baba na biso lelo et ça là ba 5 ans na passe pour baba la pour la visibilité baba la pour la influence sur les réseaux sociaux ba mona que bataki ba vidéo na ya voile na TikTok et tout en réalité bazana nous prêt ou prêt au balaté ya mabali bele zo bumelaté comment bali mobali mais quoi entretenir quoi entretenir libala na oté parce que dans la voiture ce monteur ils ont entretenir monteur et fimaka ata téléphone c'est un rappel chrétien c'est ton application belé ça la coûte mise en jour il faut entretenir et là c'est là dans la voiture na yo ki na radio balobi tout ça le 19 novembre et la journée mondiale de toilette comment entretenir toilette ce que tout toilette c'est la journée mondiale à entretenir boni bonsko libala tonda kuna yo donc conséquence oyo comme il va papa na ngana na mo sinae et ça manque à chrétien ce qui maman ayebe ko entretenir libala na ye mais papa anga ko mona ba na ka anga ko mona aussi côté vraiment tu vas quoi entretenir mabala na biso mais comme makamba bolingo l'amour c'est ce qu'on ressent papa a tali gauchité a tali droitité a moni place motema ne sepeli alors tu dois tenir sentiment na ye rigueur té parce que ali pe akolu mpe libanda akolu kapé na réseaux sociaux akolu kepé na église partout na musala mais ya moni kaka eux se présenter en face c'est mon témoin sepeli donc on a senga ma Karine kozwa décision à la va vite té parce que pas nzambe azar izala raté pas nzambe vraiment na bi azar izala raté ma comme tout ça na mokili nzambe yeba ko ke izala boyer un jour izala boyer et izala boyer donc maîtriser nous eloko papa bimisi na mutema na ye yo kango parce que azali bo maté a sepeli na yo nga nous allons le avocat oyo abomi mutu parce que ata mutu abomi mutu azala un avocat pour assembler ye dans la mix oyo ngana bana mama Karine yoka o papa lobby cause décision brisquette parce que atali ba qualité atali ba critère nyoso o alinga mo sna zala amonongo pa na yo alors pona succès na bolo banelo mama Karine moni pona ko gagner et c'est un peu ko perdre pour nous gagner et c'est un peu pour perdre plus vite nous allons ata paradis pour nous kotango et c'est un peu kena liwa donc so kufino ke paradis ça dit il faut perdre le comment pour oselo mo pe bien et on le perdre camarade na po yokota merci. Merci Cordon pour la parole mbote pe na bino nyoso. Maman Karine, vous avez vraiment une femme à féliciter. Aux autres la kaka lelo te otali lobby que lobby et aux alandenge nini. Mais papa na biso yazota aka lelo peut-être lelo zo mona maman Karine aza bien asala raboye abande ko s'occuper nanga mais lobby po ko kote na ndako échanger nango oko maisu ko regretter maman bijou akendaki oko loba lisusu même langage que basi baza mabe pona nini oyo zalaki naye il fallait kaka
bo continuer na dialogue, bo continuer na koloba pour muto a changer. Ezali impossibilité, c'est possible muto a changer. Mais ezape na biso basi photos à la kamayele. Soki mbali aponi yo na mariage alobi vraiment abala yo légalement, il faut kokumisela ngo nzambe. Parce que ebele ya basi bazo vanda tozana mabala te, bazo bala biso te, bayaka to vando boti 5 bana 6 bana babala yo te. Ozo vanda na kati ya fornication. Mais ce qu'on a chance babali yo honorer yo, il faut savoir aussi garder ce que tu as dans ta main. Donc ce que Dieu t'a donné, il faut oyeba ko garder yango, ko soigner yango bien pour lobby et bébate. Pour lobby ezalaka meilleur. Mais biso batu to bebisaka. Tango za libanda ozo luka. Tango koti okomi lisusu ko sakana na eloko ba pesi yo. Yango ana lelo maman na biso bijou ake libanda. Papa elo na roki ko ebisa yo na problème moyo. Nga na olobaka ake luka na yo libanda. Luka mwasi mosusu. Ole otalaka mama Karine. Parce que eza na ba retomber na relation qui soki yo lingani na mama Karine. Et kozala na ba problème oyo kokoma. Mama Karine akozala leste na libala na ye. Mama Karine batu bako akize bakoloba voir même que yende mutabebi si libala ya mninga na ye. Et oza bien te pona ye. Yango na conseiller au papa luka basi bazana bango ebele et soki o prier o yebisi nzambe apeso moi c'est malamu opesa yo. Merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole. Salutations à tous ceux qui nous suivent et qui aiment notre émission. Je sais que sans vous, ça sera un peu difficile. Et nous vous remercions pour ce choix judicieux, pour cette émission qui en fait est le sanctuaire de la vérité. Et ici, nous disons les choses selon ce que Dieu veut. Voilà le but de notre existence. Ici, il y a un problème. Un problème, batu na batu barozango na ndenge barozwelango. Mais boyebi ke biso tozakana bizaeli ya kokende na droit chemin. Et toyebi bien que problème est awa, eza problème est très délicat. Vous savez, la vérité délivre et libère. Mais le mensonge s'apparente toujours à des ruses. Et les ruses nous amènent toujours des problèmes. Et des problèmes très sérieux qui pourrissent la vie. Alors que la vérité alimente et nourrit la vie. Et on a un problème au Tozanango, nous dirons carrément, sans sentiment, il y a une partie ou une autre, nous allons les traiter vraiment avec la logique. Alors, coup de chapeau à maman Karine, parce que Awa, elle a voulu être correcte. Vous savez, sans flatterie, dans Sima, il y a accord naïe dans le dossier Oyo. Il y a la mort. Il y a la mort. Et Ndeka Baloba que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Ça, moi je la soutiens. À monsieur Don King, je dirais qu'on ne connaît pas un livre, on ne juge pas un livre à sa couverture. Il faut entrer, les lire du début jusqu'à la fin. Et je prends les livres comme une vie parce que les livres, c'est aussi la vie. Position au est la maman Karine Lelo et zali relation à moi sina mobilité. Aza camarade à moi sina yo. Et puis angle o ya saleli makambuto asali comme une femme T de quelqu'un. Mais comme pour soutenir sa camarade na ba vidéo ezalaki. Alors tout ce que vous pouvez faire, c'est de chercher une autre voie. Voie wana yo kolanda, lelo komo nango toza dur. Mais voie wana lobi européen sa biso raison. Parce que tu vas naviguer sans problème na voie wana. Alors que na oyo ozo linga osala et vous allez
bien te, même pour Nayo Moko. Vous savez, les abeilles n'ont pas besoin de montrer aux mouches que le miel est meilleur. Bazana besoin en te. O eza mabe, na ba action na biso, na ba pensée na biso. J'ai aimé mon frère Kaloudji qui a parlé de la journée mondiale de la toilette. Et il faut éviter que na mitou na biso to garder ce qui n'est pas bien. Lavons nos têtes. Ceux qui to soukoli intelligence na biso, to omona polele. Qu'est-ce que nous pouvons choisir de mieux pour nous et pour toute la société? Merci. Merci beaucoup na équipe na biso ya conseil pour na apport na bino par rapport à programme na biso neto lobaka conseil ezalaka kaka pour na bandeko bazo leka awate mais servera pe na bandeko ba rota la biso mais na bino ba rota la biso toza pe na poser conseil na bino botike la biso ngo na ba commentaire ndenge ka tout ça laka monsieur Don, moi je pense et je soutiens conseil à Papa Noël à Liboso. C'est-à-dire que Nassima Makambo liwe batami. Peu importe vos intentions, je peux vous dire que okopelisa moto moko entre Maman Karine na Maman Bijou ou peut-être ata ba na fleuve et ko bomangote. Moi je voulais vous proposer quelque chose. La parole de Dieu nous dit que Oyonzamba Sangisi Mutu Aero Kabolate. Nous sommes une équipe et à vérité en face. Nous sommes constitués na ba maman, na ba sali Nzambe, na ba artiste. Nous pouvons vous aider. Na ko aider na contexte nini? Na okendo luka ko solo la. Na Maman Bijou. Biso to souhaité kutu na place Maman Karina kota na libala oyo kozala ya moto. Totalisa Maman Bijou importance ya libala. Ce qui Maman Bijou a comprendre na été. Wana tokoloba papa salanzela na yo mais na Maman Karine pété. Parce que Bible dit ce que une femme vertueuse est un don de l'Éternel. Ngana ebi likambo eza don ba futela ngwe lorote. Ezara gratuit. Donc so rozui temps na yo ya rosenga nzambe parce que eza erreur biso mingi to salaka. On porte nos choix sur le physique ya basi. Alambara bien, ayebi maraba bien betu, azakeyante, ndio lobi mwasi na robala ye. Mais tobosa na que tobosa rotuna nzambe soki moi so nazomona nazongala liboso na ngande ye wana mais ba mise ba yembara babala moi si pona bizali ezate poazo takata za kitoko ndio lobi moi singala kopesa mutema ye wana te moi si robala malamu eza bizali soki to solo lina ye to talisi to moni ke bizali lina ye e ko changer te wana to loba na papa sala nzela na mais pesa biso na occasion wana ya koluka to sala réconciliation entre yo na Maman Bijou et Rosala Malam mais kozongi la Maman Karine en tout cas na boko sala hypocrisie na yebi ke mokili sama na loi dualité ezan la bateau yo ba romona ke bokogi na bino kolingana mais ngai naza au milieu na talisio ke ngai naza plus na côté ya réconciliation ya libala na yo na Maman Bijou na yebi te conseil no soto pesiawa na réponse ya Maman Karine olobini. Ah bon. Moi, je croyais que yo dans la protection, mais je sens protéger yo. Je suis en déséquilibre. Là, je dis sincèrement, ils sont en déséquilibre. Je sais ce que vous ressentez en ce moment. Osala bolingonae, ça c'est vrai. Mais on essaie un peu d'être réaliste en fait. Oui, soyons un peu réaliste. Avec tout le verset que vous venez de parler, ça verset le bien que Nzamba Sangisi Mutasani. Akabolate, voilà. Mais ce Dieu qui nous a... Non, pardon. Vas-y. Oyo Nzambe asangisi. Hein? Ko sangisa ezaka kate ke non to balanite. Approche ko kutananga na ye wana déjà ezali oyo Nzambe asangisi.
Tant que tozongana, il faut savoir bien que le destin est téti. Destin est à téti. Destin est à norme. Pourquoi j'ai dit ça? Jacob, pour Jacob, il fallait ça. Azwa, bokonza yana. Ko sa aventure te. Na monde to vivre za monde karma na dharma. Batumsu ba ka pour payer ba pour casser makambo susu. Moi j'ai beau compris, na comprendre tout ce que ba conseiller ba lobby ils ont bien dit. Ba za maloba, ba lobby. Mais ba kena ba aspect mususu te. Je suis un intellectuel. Je sais comment voir mes jours. Naebi comment kolandisa maram nangai. Bon, je pense que j'ai aucun soutien qui est en train de me soutenir. Non, mon frère, on est en train de vous soutenir. Bon, dans tous les cas, je n'aimerais pas que Bissoto tire conclusion. Bisso, pas toi, Luka, mais tu as plus, tu as tiré après sa Bisso réponse à Souka parce que conseil est Sami, donc on a Bisso Kaluji à Talisa Gipe Mama, que Bikamuka y a destiné au lobby, que ceux qui est tangama qui binomi balé faut bosser ensemble mutaro kabolangote maman Karine na lobeza pa la yo soko rope sa papa chance na yo ko lobby. S'il vous plaît, pardon, je peux parler. Karine, moi je suis un peu clair avec toi. Moni ono surtout batu bakoyi koloba. Hein, batu bakoloba sur yo pona ngai na yo. Na bosolo nion surtout. Nature tozali eza nature batu baloba kakaka. Pena nature est logique et a logique té. Hein? Yesu abima so landeli descendance na ye, abimi na logique té. Bana na ye ba bimi logique à Jésus pour les gens bima boy. Abima na logique mo ya bateau ba bunga de anzela. Dans le biko ya mutu ezate na forme mo ke ngai pona zala bien, il faut kaka baya obala ngai te yandenge nzambe sala makamuna na ye azar ndeko uti oloba wa si je me trompe pas son nom c'est Kalouji si je me trompe pas. Auti olobelo moko hasard n'existe pas. Hasard existera te. Nzambe na za auteur ya film ya jeu ya humanité ya moto salara o na mukili. Nzambe po ani na linga ki ngana mona. Et pourquoi il a fait à moi que je puisse découvrir tes atouts? Ma qualité au Zanango. Tu es une femme. Tu es une femme. Donc, il y a mes décisions dans mes souka. Té. Na koko ndimati. Nous allons ziti na libala wana. Na koko vanda libala moko oyo. Ngana bijou to créer déjà ba relation to ana baninga, to zana bandeko, famille bijou ba ebinga. Siko yebi sanga o senga ngai loko moko boye o écrire nga lelo na tambola na zala mal à l'aise non linga ngote ozala na pos ozala souci na ngai te na ko linga ngota muketi décision na nga eza te. Chers amis téléspectateurs, je pense qu'à ce niveau, on risque yabo baluka ici comme encore to 4e émission awa pour le moment, to 4e awa et vous aurez une suite dans ma prochaine numéro de l'émission. Bye. Docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. C'est sans problème. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du